Monsieur Kofolo Mida Salé Monsieur Abibana Mususu bana ba Monsieur Mususu bakoma kodiembela na kombo ya Monsieur Batu Vital Kamerhe. Notre fille Soraya, tango akendaki kosamba, elle n'a pas dit que elle est Soraya Kamerhe. Elle a dit, moi je suis l'ami de JB Mpiana. Point barre. Le monde de musique de tout consort est alingate, nakipangote, et puis je ne m'intéresse pas à ça. Moi, je ne suis pas païen. Moi, je suis pasteur responsable. Et dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je suis l'ami à JB Mpiana. Si ce monsieur Kofi a dit ça, il a mal parlé. Ça n'engage que lui, je le répète, des propos insensés. Lui-même, il sait ce qu'il dit par rapport à Makamnae. Voilà pourquoi j'aime mon ami JB Mpiana. Des gens d'histoire comme ça, ils ne parlent pas. La polémique, la guerre, ici, là, non. L'accès à la capacité, à talent, à la musique, na yo. Yosko, au long côté, on a comme côté, on a vie, à bana. C'est quoi ça? C'est l'immaturité. Merci beaucoup na bandeko tout ba aux occasions kolanda émission na biso na Kinmi na Congo France. Merci na bandeko tout au ba partenaire abiso lokola mama Chantal Alphonsine Mové Florimous Mutamaele balobi moto vima soko kutani na ye déjà okutani na Jésus Christ de Nazareth ba ndenge ya kobeta nzete po mayebi ma Mové Florimous na Stockholm. Balobi Mutamaele wana lelo tozana pasteur Chibin to meka kosola ni par rapport à analyse par rapport ya mboka par rapport ya bonzambe confinement déjà toujours kinde déjà na bit ya kosila est-ce que l'église ba konima ezonga ndenge façon ezalaki mato kotaka ndenge ezalaki to ba kokabola ekoma 10 5 8 merci tous na mami milinze mamotema tous pepele ya mbetolo mauvais Charlie Ben à Lille bato ba partenaire ba soutenir nga ma bangwana pasteur Chibin bonjour. Bonjour à tous. Santé. Ça va très bien. Parce que tu es confinement, mais santé, aspect, l'éviter. Kola, tu as déjà bien mal, le kola, musicien. Na zola na artiste mouna. Pasteur. Tu es artiste mouna. Parce que tu es bien solano par rapport à propos, analyse par rapport à marche où salama qui automoni déjà des faits où salami belé, désordre de salami, koufi, zoki. Bon, ça, je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. Il était mais deux personnes, tout le monde déjà besoin qui m'a. Deux personnes besoin qui m'a sassi. Pas si à mon tout, tout co c'est plein en côté. Mais on doit maintenant savoir. Bateau besoin qui m'a sassi. Tous en état de droit, notre constitution n'a pas interdit la marche pacifique. C'est ce que ça marche. Et que Betty Massas. Qu'est-ce qui a fait ce que Soda n'a pas Beta Massas? Est-ce réellement peuple a dérangé qui Soda? Si j'ai une bonne mémoire, Toyo Kanzembo, Boma politicien, député, Tika policier. Ah maintenant, Tika policier qui tire à bout portant, là déjà. Et comme il est compliqué, mais il est question seulement de bas. Ce qui est qui pensa ba soda ou ya biso to ba soda ou awapi. Alors marche salami, non seulement à Kinshasa, même dans quelques provinces peu à marche wana et salami. Objectif à la marche, et ça pour les Camboya loi au même inako, ou balingi que beaucoup de magistrature et comme na assemblée provinciale ou assemblée nationale, pardon. Par rapport à la constitution d'Abisso, c'est le chef de l'État, né Azali Garant, il y a Makamboana Nyonso. Donc, ce qui est à Bongo, on va dire directement que les violations à la loi,
violation de la loi. Quand on parle de la constitution, au Toubé, on a lingala. Donc, on ne peut jamais violer la Constitution. On est dans boya quand il a raison, tout le monde qui a ni gouverneur na biso boya qui marche wana mais ba tout ba ndeti ba baby sin ba qui marche wana pour na des autres ça. C'est des autres ça. C'est raison. OK, donc c'est pour dire que marche nyonso et salamaka na objectif loi Minako pour reconfirmer que Mobeko wana tulingi yangote. De deux marches ezalaki pona Monsieur Malonda to sepeli na choix na été na seni. To moni député Nabiso Franck Diongo na Ndeko Eliezer. Ils étaient là. Na peuple nyonso. C'est-à-dire si le pays, non seulement la ville de Kinshasa, si le pays et d'autres régions ou Bamboka Msousu intérieur, marchaki, eza pona makambuana que tolingi lisusu pour que olobito yoka ono na élection fraude alaki corruption etc. Toboyi choix wana. Attends. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Population de Gomotelema déjà boye lelo personne na belerso bo membiso na ba ndenge mo boye population c'est que vous allez ndenge mo boye su ya mabe. Artiste Mouna, il faut battre sur de partout dans le monde baïba que Congolais ya lelo aza lokola Congolais à 5 ans passé. Congolais ya lelo battu nyonso ba politicien. Atolo bien on a média boete na ndako koloba na coin koloba na biso koloba na taxi koloba na bato apusu on pété tant bilo na biloko mati tout le monde peut battre sali marche tout le monde on a braser salamaka tout le monde a biloko mata à moins loko monde na 200 300 et loko monde na 400 1000 francs bala moko pour basala ngote ka po azosala ka pour na mutu boya lungaka longwa mutu boya ngaka yiba marche sala te Omoni Bokonzi Afachi et une révolution. Le peuple d'abord et puis état de droit. C'est-à-dire, on ne peut pas, et nous le peuple, naïe, on ne peut pas tout faire à la fois. Maramno c'est que na malembe. Na mona na poto lipe mati kaka na kolbata na dessin sapamba batamboli. Et sans ces mati batamboli. Pourquoi? Parce que bamibeko o ezali important lié na vie sociale les arovanda. Mais na minute oyo on ne doit pas d'abord kolande la makamba biloko mike mike wana na ba o dollar de matite. Biloko mike mike. Ya biloko mike mike. Biloko mike mike po muto ozwa muto azo souffrir en mon biloko minene. Toko monde basala ne na mboka banda olanda makambo ezana ya minene. Même temps to tanga banda ça sondeni. Ce ba pesio fait ya examen. Ba réponse au yebi. Ça na bam. O ya makasi ndozo atana yo ou bando réfléchir. So bandi mbala mona o ya makasi o dépenser énergie no nyonso. Au mona kota suka komi 1 plus 1 kongo ba 1 plus 1. Et 3 moins 1. 3 moins 1 2 4 o bando bunga. Mais oya makasi wana mais que par rapport il y a bonne marche ya mboka. Attends, ce makamba minene vandi en commençant d'abord par la justice. Ce pendant la justice en mboka vandi parce que c'est la justice qui élève une nation. Ce vandi monto azo kosa. Net to ça na bandal. Na bandal ba prix ya biloko ça na bandal ya ndenge mo ezarate kota ba chango. Voyez, avec le temps makamba oui. Prix nango. Ok na chango prix nango. Oui na bandal. Ngana iba tumso basaka commerce na bandal na biso bisengo awa, bisengo sinkin, mais a osomba biloko na wenza mola. Mais a oteka awa, a chepe marge na eli kolo. O wenza mola na roke na makolo. Mutation biloko na gambela ayawa a chita msu fois 2 fois 3. Alors tangu loué ko vanda penda e vandi yo moko za conscient que awa na bandi ko yiba.
soki mobeko neti vandi boye so na continue basani bakanga ya na biloko mosusu ebonga yango moko artiste ebonga yango moko otalika nde makambo yokono bi ngaso na continue boye bayokanga yo moko tina ndinga normal yo moko tina ndinga normal parce que beto okeni nayo le tout monde déjà ministre à justice auto démissionné pour na ya vina. Moi je le félicite, courageux. Soy mutu a sengi démission, c'est-à-dire à Monique le système de G. À propos de signature, a signé que Belete a signé dans mon Konzamboka. Sera signé dans mon Konzamboka. Ça n'engage que yé dans mon Konzamboka. Mais tant qu'on a sali démission, c'est-à-dire à Monique non non. C'est on pas mon Konzamboka, ça qui fait démission. Mais mon Konzamboka artiste yende mon Konzamakambutu. Ce mon Konzamboka lobi na yo démissionné, c'est-à-dire à Monique tu es incompétent. Si tu es incompétent, tu dois démissionner. C'est par rapport à son idéologie. Il y a état de droit. Tant que sali makambo, tu dois démissionner. Et surtout que, comme tu le dis, Mukonzamboka lobby. Si place on a faut battre muta FCC pour na yo, t'as que passer tu bien battre FCC nous on a ba ko tsanani. Ndeko Shada. J'ai toujours dit non. J'ai toujours dit Ndeko Shada. J'ai toujours dit batunion so. Est-ce que monsieur Chadar, par rapport à ces études faites, a coquille cause de responsabilité à cause de la première ministre ou ministre de la justice? Mais faut muta taper pas na bango. Attends, na kata FCC bazana batu belé pe baebia. J'ai toujours dit batu ba quand c'était que batunion sur la FCC baka batu mabe, baka bandoki, baka batu babomaka batu. Or, na kata ba parti tobo sanate ezana ba système o evandi. Et alors, quand tu sors na monde qui ndoki, olingo lingate il faut lia, olingo lingate il faut envoûter, olingo lingate il faut sokisa, il faut belisa. So linga ngote, ou soit olongwe, ou soit oche mutu makaso bi bon savanga na zawana mais, et ana makambo sous na moni za bien pour l'intérêt peuple na sala. Nem na ngabata kunate, mutu aza compétent. Bachaye, non, ça c'est pas trop mon domaine. Mais moi mon domaine c'est la Bible, la parole de Dieu, la doctrine vraie de Jésus-Christ. Ça c'est mon domaine, c'est mon métier, c'est mon appel, c'est ma vocation. Mais étant patriote, moi Namboka, ce qui n'est pas crédible dans FCC, non tant à combo na. Merci Pasteur Chibeto. Ok, na biso Pasteur Chibeto temps monaka président biso sortant o ya bima o ya kamba biso temps molai 18 ans. Le temps monaka na ba marche, ba ko critiquer, ba ko finga ba bêtises, ba ko critiquer na moi sinaye et ça la condamné ta qui. Là, je suis pas d'accord. La démocratie ne veut pas dire insulter. La démocratie attends, insulter quelqu'un publiquement des chansons bon moni Nakati ya Congo, batu nyonso baba chrétien te. Nakati ya Congo. Moi, je suis pasteur, je suis chrétien. Par rapport à ma doctrine, la Bible m'a pas enseigné na finga mutu. Es-tu sûr que notre président sortant, tant nyonso ya 18 ans ya sali, abandon saka mabe kaka. Il n'a pas dirigé le pays seul. Qu'on soit c'est fort, mais je déplore. Na se plananga nangote. Panzembo zebelet. Mutu soka saleki. Aleki. Bible lobi. Na biso que oublions les événements passés. Pourquoi? Parce que Nzambe a traché chemin à Sika, attend à désert, attend à Libanga. Donc, même notre président, lui-même dans ses discours, a dit bien. Makambo ya kalawana bato kala. Il n'est pas là pour régler les comptes. Mais place à Zumboka, avancer Mboka. Je pense que biso peuple, il faut tous appeler la même idéologie. Si nous aimons le Congo, notre ancien président, M. Kabila, il a fait son travail, il a fait son parcours. Asala Malam, Asala Mabe, ça n'engage que lui, il a une conscience. Mais Makambu Oto Saleli marche. Je me souviens, je pense que la matanga ya papa Nabiso Tshisekedi.
Abi Congolais na comprendre Congolais te. Ba Congolais ba otala match ya Barça. C'est une équipe nini. Joueur wana ya Barça a raté bi. En tout cas vraiment Congo ko bonga. Attends. Est-ce qu'on a Mamba Congo? Ezaki comédie mais une vérité. Voyez? Makambu déjà au moni hein, surtout lingi to sala makambu na ndenga bien. Makambu o yakala et que servir biso de miroir et d'exemple. Place Yamabe, ngam na zui na bongisa. So ngam na zui na bongisa te na se logote na mona Yamabe wana, on ne doit pas avancer. On ne doit pas avancer. C'est-à-dire pour tout le peuple congolais de partout dans le monde. Tozwa président biso Fachi alingi nini, asengi biso nini. To salanine. Là où bateau bakambaki 18 ans babébisi. Biso to bongisa. Pour toi avancer parce que il y a des sources na pouvoir te. To avancer. S'il faut to yemba banzembo oyo et biso makasi. Na non, to kumisa pas parce que lui ne travaille pas. Il fait quoi? Merci Pasteur Tchibé. Pasteur Tchibé monde monaka selon nous toujours qui na mboka c'est sengi que na kati ya nini ya seni ezalaka bazwaka moko bati wana mais moko tozwaka na zanga musala nzambe o bataka place wana mais ba o nyonso tozwa na libusu to kengo imulunda tozwi ndeko na biso nani abien malumalu tozwi nani nanga bana ba travailler bien o mona mapesa biso ma ba nini a bien. C'est difficile de dire que... Attends. Monsieur Abbé Malumal, 2 fois, Monsieur Kabila Bimaki. Tozui Mulunda, Monsieur Kabila Bimaki. Tozui Nanga, Monsieur Félix Abimi. Mais bangono se passe bien. Tout ça. Mais basalit. Parce que je ne peux jamais dire que lui a mal fait ou a mal fait. Dans mon objectif, je ne peux pas m'accrocher na ba faille à passer. Parce que ego même abiso ne loti. Total a plus présent na futur. Bon, moi pour moi je dirais bango so va travailler kabi. So va travailler bien tango mona so va marcher au salama. Kaka bino bat bozana nini ba célèbre église na bino bat bozwa rabiso bat botila rabiso wana. Moko na bino azali président ya nini ya église de réveil pasteur Nan Soni Kafuta. Oyo andimaki déjà konima vote oyo ya ndeko nani ndeko na biso Mandula o batu déjà ba panze église na ye komona ko panze église na déjà wana po bandeko baza déjà na kanda batali ke bino bat boti la biso batu place wana église de réveil et ça l'omnondi teza église de réveil teza ba église nyonso ya Congo toza na mboka moko laïque qui accepte ba musulmans ba protestants, ba catholiques, réveil, na ba nyonso. Pourquoi ba go simba église anani ya? Bon, ba simba église de réveil parce que premièrement, c'est parmi les confessions religieuses oyo ba osala musala makasi, non seulement na mboka Congo mais dans le monde. Parce qu'on nous avait marginalisés en nous traitant comme les binzambi. Mais lelo Nanzela ya Monsieur Kabila, notre ancien président, n'a signé Kimukanda pour que Bissotokoma na Romoko au même pied d'égalité na ba catholique, na ba musulman, na ba protestant. C'est normal. Mais Sikoyo, le choix qui est tombé sur le monsieur qui Malunda. Soki batu baboyi et raison pour laquelle marche Zalaki. La voix du peuple sur la voix de Dieu. Dernière signature. Et il fait zonga na Mukonza Mboka. Mukonza Mboka sikoyo azwa décision. Si c'est pas lui, c'est pas lui. Si on doit mettre une autre personne, on met une autre personne. Le pays avance. Copains église, je ne soutiens pas Actuana, mais quelque part, et ça a des conséquences.
Omoni na bandeli. Je ne crois pas que ça va chrétien de Bano Panzango. Pour dire que, na mboka Congo, na Kinshasa, tout le monde ne sont pas des chrétiens. Si le chrétien s'abstient par rapport à la connaissance, il y a Malobanzambe. Attends, est-ce que les chrétiens pensent que atanga lelo ba okinga penza na okumi sananga président Nabiso Kala Kabila. Les chrétiens pensent l'église ba ya ba pense église ba sala ngote ba banga. Osomona. Alors, biloko wana nyonso, il faut ceux qui va sur responsabilité, il y a aux la tête. Il y a l'église de réveil. Avant il y a kozwa ba décision mususu. Il faut sikoyo na kati ya structure, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a statut église de réveil, et ça na comité directeur, et ça na ba conseiller. Ba décision mususu, tu es libre, tu dis OK, na répondre bino lobby, na se concerter d'abord, na ba yo yangai. Vous voyez? Mais de fois on se laisse na ba piège mususu ou na ba cupidité mususu ou na ba envoûtement mususu. On a appris, c'est à vérifier, $50,000 na Jeep. Est-ce que Zambongo est ko betsa sonika futa mutema? Non. Mais on ne sait pas. Artiste Mouna, tu dois savoir. Politique nabiso, soko za libanda, réalité za mususu. Soko tina 4, réalité za mususu. Soko mi plus proche, réalité za mususu. Mo Kristu azalaka te liboso mbongo. Liboso mbongo, mo Kristu azalaka te. Soko moni mbongo wana, Judas. Na mbongo atekelaki Yesu. Aliaki monte? Ba raison ko panza l'église. Te kopesa batu raison en panza église, c'est pas ça. Autant y pas mona ki bongo dan nyungu nyungu to boy na biso ye to boy na biso ye bandaki za ko bima c'est pour na baki ke te bozela nanu. So biso ba basi basinyaka avant. So ba basi basinyaka avant. Avant nous nous bima. Oye bandeli. Conséquence siko ya. Ba conséquence wana omoni Nzambe muna ate akabiso na ba façon ebele. Hein? Nzambe ate na ba façon ebele. Mokiolobi nini? Les conséquences enseignent mieux que les conseils. Les conséquences enseignent mieux que les conseils. 2006, Babouki Église, Batumbi, Basalinios. 2020, 6 mois, Pasteur Chibin. Na kata maramandengo wana. Et que na eu poste moro ya bongo na 2023. Ah, mais attends. Politique na biso, politique moro ya lobi. Politique na biso est très dangereux. Tous les coups sont permis. Ça dit, si on continue à boîte, kolanda bambongo te po ba jé à bambongo eza trop. Ba jé à ba piège à bambongo eza trop. Et puis ba corruption bambongo eza trop. Mais ou soit tu acceptes d'être là, ou bien tu déclines na longwe na ngai, na ndimi na zananga ta adjoint, mais bazwa prophète Gustave Bachaye, ngana zananga te. Sinon, et ko discréditer ngai, et puis et quoi ko baby c'est la ngai réputation. Oyaka kotsa place wana bataka biso na seigneur bazwa musala nzambe. So baboyaka pona nini? Muta musala nzambe to kotika kende. Baboyaka na makanisa wakende kolia mbongo to baboyaka te yaza musala nzambe lokuta. Akende stadi. Baton bataka place wana bataka nani? Moko za musala ngoyi munu na musala nzambe, abe malumalu musala nzambe, batunyo baleka ba opeto to tsaza musala nzambe. Te tu. Te na yebite soki ronsard aza musala nzambe. Na yebite. Na yebite soki aza pasteur, soki aza chrétien, aza kimbangiste. Soki ronsard aza kimbangiste. Mais le problème n'est pas lié na religion yazali. Le problème est que il avait travaillé beaucoup de temps na bateau bazalaka liboso oyo mokili pe mboka ezoboya. Ce n'est pas que azap non, il est kimbangiste. Tu es bi poste ou fonction
ou grade ya zana na kimbangi c'était pour bango na balata batenia ba netunde ba soda soki ba nini to ebite soki kuna za colonel soit za général soit za major je sais pas mais si la majorité ne veut pas de toi la moindre de choses si réellement zapenda mwana to mosali ya nzambe so bato baboyo osani otikiti par exemple bapona ngai namoni pena mboke se soulever ba marche sami na Kisasa tina ba intérieur je décline je démissionne si c'était moi et si j'ai l'amour de mon pays si j'ai l'amour de notre nation na idéologie à le peuple d'abord c'est le peuple qui a marché c'est le peuple qui ne veut pas soki na lingi mbokango natiki. Merci pasteur Kibia otiki soko lingimbo kango lita pasteur Denis Leso mona ondeni abiki batwa za la ini litni ayewa lobiki batwa na bolingo Denis Leso litni asali Denis Leso il dit d'abord que il y a bongwani FCC FCC koto ya nini ya lamuka koto ya nila posa batnyos baza na bolingo. Est-ce que lui peut parler de c'est ce qu'il dit là? Alobi Yemoko, notre prophète Denis Yemoko alobi que bandai ko kende ba réunion et pas Néhémie. Ba ozo bambong. Ya ni marane. Ba olia bambong. Ya onima. Te nga kende biloko na te. C'est pas tout le pasteur. Il est clair dans ses propos alobi bien que baza clique moko noa moko. Ba ye Denis Les aibi bango nyonso bien. Ça la bientôt à la bêta qui va vérité à Zobimisa. Ba vérité oya zoloba na côté ya makambo o eza lié na politique a sa mabete. Mais na côté ya ko dénigrer basali ya nzambe. Ya ko bimisa ba pratique. Ya basali ya nzambe oye moka zoba ke abongwani à se repentir a zongeli nzambe. Donc, tant nyonso ya sali musala nzambe nenga beta lisolo na tondi sa stade na salabo na braza. Donc nyonso na zaina mpagano. Kat na nzambe mais kima ki mwandam. Kat na nzambe kima donc il était païen. Donc moni artiste somuna mais udasa ne ba vérité on ndima nenga mela mwa kopo mukie ngala mela kana docteur isinga fona mela ndam même mususu wa ndima. Eza ba vérité te. Ce sont des propos insensés. Hein, des propos insensés, des propos non réfléchis. Quand un homme de Dieu n'a le barango chaque fois, YouTube eza église 4000 oyo dirigeakate. L'objectif, est-ce que, en disant cela, est-ce qu'il a pensé na batumsusu o bazaki na boba koma ki pene ya panzam? Est-ce qu'il a pensé na bango? Est-ce que kanisi ke batuana na biloko ya lobby o ya bongwani nango les faux miracles, le phénomène mankiona et d'autres pratiques? Ça va faux miracle. C'est ce que lui-même a dit. Moi, je ne parle pas de moi. L'église comment le roi ba ko follow minde ba we ransa ngam na ya na système ya TV tsaboye ngabi am ye mutaya na. Il y a bon le mutema. Posa style na ye ndeto mona ba kofi wa posa ba chacho, il pas posa style na. Voilà. Le fait qu'il se compare na Kofi. Comparer tenga lobi na 6 dia bia binga na imposa style na ngai. Ba tu comparer. Kapoto mutabinga na imposa style na nga ba balanda ngai. Kasi yom to comparer na ba. Il y a un style na ye. Imposa style mo betika la ba pasteur ba mo landa pe boy. Ça téléphone boy, ça boy. Ce n'est pas lui. Et on a y répondre notre prophète Denis Lessé. Ce n'est pas toi qui as imposé ce système. Il y a télévision batal. Est-ce que y a une TV na mboko? Denis Lessé a utani mboka. Ayakoya. Aboto angisa sate. Auta mboka ayakoya. Parce que tant que ya écouté TVT, auta ba sanza ba na TVT. Ba ya nemi balo ya ndimi ke baba sali ya nzambe. Lokola Charles Lessé. Lokola maman Rose Les, lokola papa Kelani, abosani Moussa Dinabal, abosani Bambi Moulaya, abosani Bapoto Chibé.
Attends. Otanga lobike na bona nga ko me mafardo ba pasteur. Il pasteur musu na otanga ebo azana mabe sala ga malam na mitik na mitangela na ngate. Il n'est pas dans le monopole de tous les pasteurs du Congo et de la République démocratique du Congo. Il a fait son petit moment. Il y a ba prophétie na yé, on va ne ko pesa na lobi boye na Kintsuka na moni Chantal. Na Kintsuka ba Chantal ba combien? Voyez. Il a misé de son courage et il est ce qu'il est. Ce que moi je suis contre le prophète Denis Lys. Un homme de Dieu ne peut jamais se permettre dans le monde dire que na bongwani. Alors, soko bongwani, il faut yebisa biso makambo oyo yo banda ekosala. Ça peut me konzamboka conscience que bako benga pelelo esala mande esala matin atanga monsieur Kabila ba bengisi ba pasteur ebele ba koti na kati ba leba mboba bandaka bembula emusu na tango na bino po mona ba glace eko kita on atelika na révéler en mémoire que ameka ko bengisa te ba pasteur nyonso bazala ko beba Yé pas longwe, yé pas za robeba. ça lobby déjà autant ba pasteur le roi ya boko tanga ba pasteur na ba mbule beta ki bona tango il y a commis bien. Il a commis bien habito à soir les qui na TV mamba bien au salam. C'est insensé des propos comme ça dans le monde. Un homme de Dieu qui dit que Naron Naï, prophète de la nation Denis Lys, qui dit que non, ngana bongwani na komi na zo sa sala nzambe batika ba faux miracle. Quand tu prétends dire ça, c'est-à-dire toi tu le faisais. Ne crois pas que le peuple congolais de partout, ce sont des insensés. Non, 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 non. Il y a beaucoup d'intellectuels. Makambo boyo komonango kaka na ba pasteur d'église de réveil oyo maturité zate. Au monango jamais na ba sango, au monango jamais na ba pasteur protestant et grave encore au monango jamais na ba musulman. Parce que maraboutage ezali islam dévié. Il y a beaucoup de marabouts dans le monde, même à Kinshasa. Mais tu ne verras jamais dans la chaîne, il y a des musulmans, baza ko attaquer marabout moko, to marabout moko azo attaquer ba mualim, to ba imam moko. C'est l'immaturité. Le ba beng sabino de ba beng sanga tour eleki ba pasteur nyonso bwana martyr. Na bula kango te zakali kanisi ya chef de l'État. Kanisa ngope poko ndeso ba kanisa ngope ba biyom tozo obule pa ngope salam. D'abord moi je fais des intercessions internationales pour la RDC et pour notre président Fachi. Nasalango. Soki lelo balobito sambe la pona mboka. La Bible dit 1 Timothée chapitre 2, 1 à 3. Il y a même un nini. Qui charge à magamnon so azbengi ba pasteur ayebo mbule beti. Au moniteur que tango ya sur responsabilité mbule beti. Bongo esala makala. Oyo peso ko bomeka ngo mone kosim. E kosima ko makasi. Mbule robeta te. Malili kute ko za makasi. Tango ilanga ba glace kiti o mona mayo. D'abord, ce sont les intentions. Omoni, quand tu prends la responsabilité, ya kozala liboso, pour na kumima mboka na losambo, soki toza uni, na bloc ba passer tokozala, to na noyau tokozala, na vrai souci ya mboka, ateza na période ya mbula, nzambo amoni mitema. Mais c'est ça, le vrai souci ya mboka. Ateza période ya mbula, nzambo sa grâce. Mais ceux qui tentent au sangani ezaki pona ba intérêt. D'abord ba pesi mbongo pona makambo ya mboka, bino bozino mbongo, bokaboli mbongo. Est-ce que batu nyonso bayaki wana pona osamba, est-ce baliaki mbongo? Voyez. D'abord, ne bandeli déjà malhonnêteté. Ba pesi mbongo, bozwi mbongo bokaboli bino mo bolé mbongo. Bwandeko sala sala ba communiquer na ba TV ba passer bazana bolingwa mboka 101 francs à mobiliser l'église ba kena stade pour na to prier pour na mboka mais bino bazana noyau bolembongo. Dieu tellement il est juste amoni que non ba sali ba ya okota makambo ba ebité anoksimbula l'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Vous voyez? Activité, il faut au senga, il faut au zoa matériel. Matériel, on a la Bible était.
Oui, na verset Jean 3:3. Bakamat ba peso ba matetos. Matériel ba ah non. Oye kokobeta na stade. Soara ba église aminene ba. Non, 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 non. Loko les a prières ya mboka. Gouvernement il faut misambongo. Ya kosala ba publicité parce que na mboka na biso publicité eloko amune ndengo wana eloko na jamais kana RTNC. Po yango ndezaka radio télévision ya mboka. Eza na ba chaîne privée ya batu. Il faut pesa bango mbongo pour ba lexa spot na bino. Ingo ba ça la budget et sengi autant. Et de deux, motivation. Il y a batu oyo ba sala ba publicité ba marche ba fanfare tout ça c'est de l'argent. Merci Pasteur Chibin et Zambongo. Pasteur Chibin, pour tout comme on a une question, mon gars, tout le monde visite Notre-Dame, Maman Olive, qui moi si un président Nabiso Azalaka. Moi si il y a Monsieur Kabila aussi visité Maman Nabiso nani Maman Nabiso Amida. Non, elle a bien fait. Aketalaye parce que elle a compati avec elle. Mobali na ya en prison. Ce que à une initiative, il y a une totale. C'est biblique. Monsieur Kamer et Koyoka ke ex-première dame a quitté la moissine. Ça console. Moi c'est pas tout long on a procès, balongo les déjà na procès ou déjà yo pondo ça. Te nga bane ko prier pour que bana na biso bazala quitte. Je ne priais pas pour que ba condamné ba kangaye. Soki mobeko mboka et monique elle est innocente. Elle est quitte, c'est pas un problème. Mais je félicite l'acte que maman Olive Kabila Lembe a fait. Il y a aucun de kotala ye, ko consoler, ko encourager. C'est pas facile. 20 ans. Yo moko mobilité. La critique PK wana internet. Ah fa ko tala kutu oyo, o pe fa ko tala ye, o tala ba bango te kaka ye. Artiste Mouna, tu fais bien ton travail. Ne crois pas que batu nyonso balandaro ba sepelaka na. Ça il faut mettre ça en tête. Et puis ne fonctionne pas par rapport à tous ces gens qui parlent négativement pour na yo. Yo sala makam o moni. Ceux qui battent au bas sepelano ba minoritaire. Continuez à évoluer na bango. Bon so na tuna nga question mabete na obi kasi na tuna nga question to moni pe mese ko follow mi da sale mese abi bana mususu bana ba mese mususu ba koma ko diembila na kombo ya mese ba tu Vital Kamerhe. Là je dis ceci. Si ce monsieur Kofi a dit ça, il a mal parlé. Mwana ya mutu moko te a diembeli na kombo ya monsieur Vital Kamerhe. Là, il a ciblé directement bana ya JB. Or, notre fille Soraya, tango akende ko samba, elle n'a pas dit que elle est Soraya Kamerhe. Elle a dit, je suis Soraya qui piana. Ça n'engage que lui. Des propos non contrôlés. Des propos qui n'ont pas de sens. Omoni. Question par cette pendant que question moi na bi na tunoko est que ba mission nyonso bazo soutenir moi na yo bi ke ba mission nyonso na ba ko follow me do bi oui aza musicien na lobaki oui te na baki moi je suis l'ami de JB Mpiana. Point barre. Le monde de musique de tout consort est alingate, nakipangote, et puis je ne m'intéresse pas à ça. Moi, je ne suis pas païen. Moi, je suis pasteur responsable. Et dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je suis l'ami à JB Mpiana. Et je garde de très bons souvenirs de JB Mpiana. Banana babotami na misu nanga. Baza banananga. Pasi na bango eza pasi nanga. Mawa ya JB eza mawa nanga. Quelqu'un qui dit mal ya JB Mpiana, non, il était, mais non, ça a étude. Mais il dit ça pourquoi? Bon. Mais ça n'a pas tout. Oh, Jiba Futaka, pour na makamboana. Le roi Roger Ngandu, na Moussaka. Bango mi balé. Bala qui sa ba capacité na bango par rapport à ba propos insensés du genre.
Quant à moi, moi nana biso aza quitte. Et puis, en aucun jour, na parcours nendenga tanga ne ba droit na poto papa ne jibempiana a foutre ba mbongo belé. Elle n'a jamais dit que Azali Soraya Songolo Pakala. Elle est Soraya Mpiana, elle va demeurer Soraya Mpiana, elle va mourir Soraya Mpiana. Point barre. Et ça, biloko mususu, moi biloko mususu andeni. Ça n'engage que lui, je le répète, des propos insensés. Lui-même, il sait ce qu'il dit par rapport à Makamnae. Voilà pourquoi j'aime mon ami Jibem Piana. Des gens d'histoire comme ça, il ne parle pas. Il est là dans son coin, il fait sa vie comme Dieu le veut. Afandinaye. Osomona. Et là qui sa maturité na immaturité. Ce aussi le Cambon Nengeza. Est-ce que Mouto yo penza aza mature? Pour sauter un peu musique en lelo, ba polémique ba guerre ici là non. Là que ça ba capacité na ba talent na yo beta musique na yo. Yosko olongwe côté wana comme côté mususu ya ba vie ya bana. C'est quoi ça? C'est l'immaturité. Ce sont des propos insensés. Alors, pour Nabisu soit au Sambelaka, moi je ne peux jamais m'intéresser à des histoires comme ça. Moi je m'intéresse à procès et puis à Maramboka, à la Bible. Des histoires comme ça va questionner Roger Ngandou et Moussaka. Tuna kyoka pote l'histoire ngotondo solo ngomingi na yo nabi loka pe na tuna ke bosabi ke batnyos bazo soutenir ba we ranson batnyos nabi na tuna pe question pas pasteur Chibin pour tout moni maman livre ko tala nani tout monde donc maman so les cas qui on a les musiciens baza ba ami baza ba collègues par rapport à Moussala sauf différence d'âge baza ba collègue neti bébé Chanda aza collègue na bango nyonso po basala cop moko voyez ce lelo muna lelo comme pasteur a collègue nanga bien que ozali moins âgé par rapport nanga et tant de collègues tant que moi na biso azu problème biso nyonso il faut toya na soutien na ye ya papa na ye te consoler. C'est ce que maman Olive a fait. Maman Olive a Katali, Amida, parce que à Yebi ils ont gardé de très bonnes relations avec M. Kamere. Ce n'est pas mauvais. Mais à la place, tangu muninga a utolex sabata moko boye, au lieu yo au consoler ou au porter et l'eau mo ekope sa muninga kimia. Aux autres bimisa ba propos moko insensés. Là, c'est vraiment regrettable et vraiment sur ce point, je suis désolé. Merci mon frère John Afrique d'ici balobi vie vraiment sur la très kitoko azape musala nzambe na Afrique d'ici faut sentir vie donc capacité nona kilo na yo na honnête ozala kanango mon frère John ceux qui bozala kata 8 to 4 to 5 na Afrique d'ici ba Afrique d'ici chez bunga pona yo merci na vie osala rapona nga parce que tu beto comme na biso na suka un monde de la fin pona mboka pona batebele surtout yo na yebi yo oza na ofelina o kataka bat na église na tina moment o église no sala te ozo vivre ndenge nini moment loko moko lo bana bato bazolanda biso pe bako soutenir bato nyonso balandi biso de partout. Je dis d'abord à mon ami FM Flori Moussi orpheline Zali soutien na yo et ozala malamu mingi ndenge artiste muna lobby que confinement, il n'y a pas de culte, c'est-à-dire revenu pour nous aider bano bakoufeli batata mama baboaka mi balemi sa tout bokolaka awa moi 100 francs 200 francs et à code yebika nini oko solo lango et ça bien. Et encore à l'homme de Dieu, le docteur de la loi spirituelle pasteur Willy Kabe en États-Unis, Bima États-Unis et beaucoup plus à l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok, au France. Apôtre Kerok, au Mboka Mobimba ya France, Kola Pesayo, à tes côtés toujours Maman Nadine Agua Kerok,
tobosani pété ya zozo toujours au kota pekaka na famille Kerok bien que yoza zozo mutens mais comme bino nyonso boza bana Rehoboth c'est-à-dire na suka bakombo na bino Kerok ezali. Alors nzamba lola aza na bino bokansaka makambo eza. Ce que je veux dire à tous les Congolais de partout bolandi biso, les analyses que nous sommes en train de faire, ça n'a rien à voir avec ma statut pastoral. Donc, naza mwana mboka, nakoloba makambo mboka, nakoloba makambo Yesu, pe makambo nyonso na mboka lié na ba Congolais, là où j'ai de la connaissance, nakoloba. Pour analyse pekisami nango te, examen pekisami nango. La roaming na kinimi ki ba prière au sala pona mokonza mboka. Bato ebele bayebi que pasteur Chibin aza musali ya Nzambe ya solo ya bien ya solo et ndenge pe Nzamba pesi likanisi ya intercession internationale pour la RDC et notre président Fachi wangu tumutu mwa zanga rango te so moni yango na Congo mikili to na ba chaîne mususu sambela pona mboka 1 minute 2 minutes et ça bien. Donc boza tel mebele place boza, je bénis mon fils spirituel Firo Ilunga, place Oza, Papa Nachilo Nzamba Pambolayo. Et puis je bénis encore Boza Boiba Kombe Zoya Chiko Sengo Chimazamba Pambolayo, Alfred Boimbo Bokoyo Nzamba Pambolayo, les boss Richard Kabambi Nzamba Pambolayo, Nzamba Pambola Lisusu Ampere Moulasi, place Nyonso Boza, Nzamba Zanabino, Nzamba Selabino, ya Ebele. Je bénis ma grande sœur Marie-Josée Kapakou et son mari, et coordonnatrice de la chaîne Nangaï Mobimba, Irak Télévision Délivrance, Tché la Malou, Namobaline Malou, États-Unis, sans oublier ma fille Tracy Loumé d'Oraïssa, États-Unis, Nzamba Monabino, Asela Bino et Belé, Nasukisika Kana, le Play d'Atlanta, Birachirwa, place aux arts, Rachid Nzamba Monayo. Soko Lingo atteindre c'est facile. Plus 243 998 122 440. Merci na batni konoso balandi biso na bwaki pe Firo Ilunga. Ndenge zala kaka na ndenge ya code na ndenge 12 te na ndenge ya code mon ve Firo Ilunga sola nde basola kaka ndeza très kitoko mon ve Francis na kati ya Fredicil. Merci na bande kotu banda ma Chantal Alphonsi ma meme Milinze ma motema tous pepela mbeto mon ve Charlie Ben Alil bande ke belo balanda kamuna l'artiste Christian Touré Mukindi monteur na biso na kobosa na te balobi igwe pazali malgré tout kindi na ndenga ndam mais to koma kaka ndenge zalaka Olivier batu to balinganga na balinganga te na mtu kotali mbala sima. Merci. Congo France Misona bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com